image maison race de Fecker Ambara Kouziama. Alors olingo ça ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Et puis nos images tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Et puis nos images. Ah! Lamba ba bilili batu ba sepela et puis Tour du monde et d'une image pendant sango bilili yekola koloba vérité mama lwambo makiadi frankwa lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso bokoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde bakoli moi Chers internautes, c'est Clarisse Bibinda, la Queen Mad, avait dit la femme en barbe. Je sais que vous allez être étonnés de me voir encore sur 3W. Pendant sango ya Congo, balobi ya yemoko et dit nos images. Balobi pendant sango ya Congo. Je sais que vous allez être étonnés de me voir encore Clarisse sur 3W pendant sango ya Congo. Donc, je veux dire Clarisse, la femme en barbe, je dis toujours dit, na pona bino nyos. Oh, la queen ité, na pona batu nyos. Oh, veut dire, a besoin la queen. Alukane la queen, mad avait dit la femme en barbe, azali. Tu es que ça, la nibozo mona toza wapi. Balobi veut dire la queen, a sala na ebe mission. Bon, sala na ebe mission, na maître Churamboma. Mais c'est que la queen, yé moro veut dire, aye kozoe vraiment na katia, place à ça, là, vraiment entraînement na ya boxe. Babi Makambo, propriété privée c'est nini andimi. Babi Serge Kassiama. Balobi Serge ya famille ya Kassiama c'est nini andimi. Abi veut dire la queen manda moi ça mande fuyo veut dire fallait kara oya. Donc bon mona ngandi na zoya, bozo mona ndenge na zozo parce que na pembeni na moni babi veut dire coach yemo kwaza. To toucher na nous mettre Churambo matema na ozana nous coach yemoraza il faut coacher la queen il faut coacher parce que ça veut dire un coup de tête et yo kani babi makam na ngeza kidogo magazi ngana lekio na lekaka yo veut dire bomo na ndi veut dire ngomu na ko mona coach ni na ko kozai coach faut coacher ngape coacher bino ba fidèle internaute. Restez toujours branchés sur www.pandasangoyakongo.com au babi moro et dit nos images à ça nini andimi moi ça mandef Banda sango bilili bino mo bozo mona parce que veut dire baza ba mi balé mais ngana ina zara nani tout banana na coach parce que to moni yende aza coach ya bonsoir. Bonsoir maman. Coach tu crois qu'on s'est présenté na public état la biso. OK, ngako mona ngai pona ba intime Audax José Audax kombona biso wa congolais Boulou Ngufulu Joseph et Moulaye. Donc voilà, mais ba benga José. Voilà. Donc si on est allé awa na s'occupera na bateau. Nous on a représenté déjà mais là ça présenté donc on a représenté ça va commentaire mingité. Nanga bomo na ba image boy bara ke oyo sal oyo ezali sali à l'évaluer. L'évaluer. On a responsable ça à l'évaluer. Je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est le travail qui s'est fait ici. Le travail qui s'est fait ici c'est la formation des jeunes. La formation moi batoko là chura ça a besoin d'angate. Chura botama fort. Ça a besoin d'angate. Mais quelque part mon amutuna bika non naza makasi mais biloko musa mikimiko ba détail wana il faut que coach le bango. So le bien ngote na mona ngote. Il faut coach le bango pona ngana mona ngo pona sina sala yango. Ya on a besoin que bande qu'on a besoin de comprendre. Amuta libosote hein parce que John Moïse ya Busele alekaki pe awa a diplôme na pe awa alekaki awa. Vous comprenez? Na katio babi coach na katio maloba tonité parce que yonde muto coach parce que poto moni mettre Churambo maza awa na ba kombo tangi bato nyonso ba ya kava ba au entraînement awa donc faut pas passer sur baza obligé de repasser par ngaïa passage obligé
va s'inscrire, va foutre cotisation na bango pendant année, va y awa, on va s'occuper de la formation na bango, un entraînement na bango, 150 € pour l'année, et assurance comprise, licence comprise, donc tout est compris à 150 € et livrement très cher, et livrement moins cher par rapport à certaines salles qui sont très chères. Parce que c'est seulement comme municipal, donc au PC 150 €, mais municipalité au foot à une partie. Donc vous allez assurer au Boukani Moussapi, municipalité au foot. Dans des aboués, tout l'État français a yebi, nous tenons dans la besoin salle entraînement et awa, l'État français a yebi. Binomo boy qui n'est coach au Tukoloba, donc et ça 150 €. 150 € l'année. Assurance y compris dedans. Assurance comprise, licence comprise, tout est compris dedans. Une fois que vous foutez 150 € nayo, ou ressemble à bagan nayo, azana déjà, équipement de ngazali na boy, équipement boxer le coûte moins cher. Nazana a besoin de qu'on a biso, vous allez mettre X, mettre Z, ou ye awa, ngai coach na l'action musala, ou comment mettre place sur lingi. D'accord, babi. Oh, la couille de madazo ko inventé nga triqué na ngate. Babi veut dire moi ça mandefu. Nga mona zi na nga coach yo na gauche na nga. Nga triqué oh la couille de madazo moi ça mandefu a triqué coach mo lobby. Si ko coach pour neti par exemple neti Nebi balobi que non c'est babi Cédric Kassiama babi na kati à Londres vrai Joe babi moi mobala leki cheval à leki tabanagou ayebi c'est ngana tuna siko yenenge zabwe parce que azo utanika à Londres veut dire para ko ça entraînement ni kaka siko to ba pona contact par exemple parce que ba contacter mutu so za pour ça ya ceux qui oko pesa numéro contact parce qu'il va contacter bon numéro na ngana pesa bino yango oyo. Donc, Moutou a besoin de contacter Ngaï. Soki, Ayebi, n'a pas de belé parce que Naïbi tellement battu belé que Bamsou Baroba, Atangaï, Bamsou Sora, Tangaï Soté, Double One, Maître Moïse, John, belé au Babinga, n'a pas de souté. Mais, Batou Oyo, Bazana Posa a contacté Ngaï, va contacter Bino. Vous avez coordonné un agnoso, vous repérez ça bango. Oh, Aïbika France, Aïbi Paris, Aïbi Levallois. Simplement Levallois. Levallois, il est au Mogo, retourne à Moutoutou, Levallois à la Kawapi. Bah, oui, sur place, Levallois, ali, sur au Komi Awa, au Tunika à la boxe, comme on a Marcel Cerdan, bah, oui, sur que José Zalaka. Bah, le bil a couigné Morazolo, bah, parce que, oh, quand tu as consigné, yango, et botala. Caméraman en Zwelanga, on veut dire, yemo caméraman à Zwelingango. Bon moni donc des abos ça pour ça contacter maître Abengara la Queen Mada voilà bon mon ara numéro nangé s'afficher et défiler en bas numéro bon binomo bon mon c'est bon benganga mon lui que veut dire coach mo babi Joseph Ngufulu balobi aza yora ba commis professeur de boxe babi section boxe anglaise coach obi que Roko isanga KO coach mais non mais professeur boxe anglaise on a faut ébaquer na ko passer ba diplôme de na poto. Mais box na école on a Kinshasa et pas Ngunza Kibali na Kalamu alors que ngana mwana bandal donc na école kuna ba obenga biso ba mona biso ko ba voyou mais bité qu'elle est le comme très intellectuel na komi awa pendant la passe entraîneur ba binabi non il faut nécessairement l'exception diplôme na kinangote alors il faut que vous allez à l'école pour passer vos diplômes na bi pesa ba adresse na kiko na passer en nyostu yango wana ba pesa ngai eloko oyo brevet d'état éducateur sportif. Binomo bomoni donc babi veut dire ezana ngona les Valois ezana ngo musikate ezana les Valois balobi ezana palais des sports Marcel Cerdan donc babi toza sur 141 rue Daton 92 300 les Valois balobi ba contact ezana ngo aza pour ça ba contact babi veut dire moi ça m'a fait moi au pesa ou la lingi moi contacter coach Yemoro veut dire à Benika na 06 58 42 77 80 soit 01 47 15 75 81 donc babi soit ce bon contacter aussi par mail beaucoup beta kaka Jingufulu ville-lesvalois.fr voilà. Babi Marambo ezaki dogo magaz merci maître ok merci coach natiki qui va continuer parce que biso tozali lokola escalier mutuso ka mati escalier a comme ce qu'on a ring biso to mona na souté escalier au mona ngo souté alors batba na kata ring bango banda sango bilili voilà relais yango suite yango bon ok to ki coach moi deux personnes mombo te mo na bato o balinga yo bato balinga nga nyos tu bali tellement belé que
na kopesa mbote na tout le monde ba maître nyoso à Paris ndenge na bayika ke ba maître ba le belé ngana coach ya on a biki oye na l'action musala okoko me mettre place yolingi na pesi bango nyoso tout mbote voilà na ko longola moko te na ko bakisa moko te sinyo to ba attends ba mista muso asangi ngate non na bi bango tellement trop bango peut tout ba bi nga trop tellement amitié le ki makasi na ko tanga mutute bino nyoso ko mbote na bino. Merci, 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 coach, merci. Bon, mon bino moro, oh, moi ça mandefu, ça la ramsane. N'est Sarabino, moi ça mandefu, donc veut dire la femme en barbe. Moi je suis là qui pour travailler, pour amener des informations. Na ça la ngata que Shibabi a connu pas à demander parce que ma kamnanga est qui dogo magaz. Balobi yo te, babi zande Clarisse Bibinda. Si qu'on a minicho. Na sepel sabino na zobino babi mettre churamboma bobanga bino biloko te ngamo na boxer na za bosa zarani en lia venir ba wan donc veut dire toza liboso a mettre donc to lobise moi ndam to moni bien sûr qu'il est crevé mais bon il y a pas de souci parce qu'il tara pour na zobino ra basango ya mboka basango zo le kakaka donc veut dire on a vu na zara mettre churamboma biso za na panja sanga Congo to panja la biso nyonso biso to panza nyos bozara branché na 3W panza sanga Congo babe dino image andimi et boya vanda kuna. Bonsoir maître. Ouais, bonsoir Clarisse Dibinda. La Queen Mother, moi c'est Mandef. Obiga no ezayo na sepeli ko mona osu na kata sala ma we ko suspendre ngai na sala entraînement kuna sina komi na suka oye na sepeli ya trop moi talaga source quoi. Boyo ki maître e mondenga lobby Asa surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Comme moi je passais, je me suis dit que non, voilà. Comme je sais que Balobi et Mogo, Laurent entraîneur à côté coach, il faut aller dans un cas Bilili, Babi, Bilili pendant ça au Congo. Maître Naïbi que non, tu es connu à Paris. Bon, tu es connu, je peux dire partout. Mais comme c'est la première fois qu'il y a une émission nanga. Si tu peux te présenter, je peux pas dire que je sais que non, ngana bio parce que ngana bio aux champions partout mettre Mboma, mettre Churamboma mais moi je veux que le quoi sa première fois na bonne émission nanga so que s'est présenté et ça bah fidèle internet tu bota moi bien. Ouais, mettre Churamboma l'imbattable vraiment Azaki 3 fois champion du Congo, plusieurs fois champion de Kinshasa, champion d'Angola, 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion à Luanda, 1 fois champion d'Afrique. Siko Azan à Paris, a s'entraîner à Levallois et pas coach José Ngoufoulou numéro 1, bah coach Nyoswa d'Europe quoi. D'accord, binomo qui de mettre Churamboma s'est présenté. Siko to ba soumettre Churamboma, to bi que non, au salle entraînement awa na Paris. Biso to bagayo ba champion vraiment la kati ya mboka na biso na Congo. To mono azo continuer l'entraînement. Na yamba coup de fil mon babi Cécile Kitoko motema dio maman Elisane Edison. Abenga bila queen faut tout na mettre. Nga lelo na epona la kisa bato batiara tembeke non, bato zo abenga babi o s'entraîner na yoti. Babi okoma na yo maître ya ba boîte. Babi okoma na yo maître maître banganda ngabité. Obo mikate parce que beta bino ngabi on se connaît na le maître so ko éclaircir bateau ba benga po batuna o ba croire que non oza maître ya banganda to ya ba boîte so ozara maître ya wana ou pas. Non, ba mo kunde ba zana tango tune question na ba seki fort iska ba Hollande internet ba internet ba Hollande partout dans le monde. Donc ngai kutu na banganda ba bibi na zakana ngate pona melano masanga te na mela cigarette te na mela rien qui est nuisible donc le gars na banganda na la na kunate bref na les voir na toza na les voir pourquoi moni ba congolais ba makambe belé mingi moni hein donc aweza sali ya mun yo motalaka salo ozo ndezali ville les voir d'abord eza ville mo le plus propre à na Paris puis salo eza salo mo connu misa ba meilleur champion du monde ah donc so toza wa to s'entraîner rati bo le yonde toza bo donc ceux qui bango bazolala ngai ce qu'on a la te tant bon bala munya na sisaki bango balala nga la te donc on s'entraîner tous les jours dans la lit toujours. Boyo ki babi maître azali oh propriété privée mais qui songi na été balobi maître Churamboma azali parce que ndeza botote parce que maître Churamboma parcours na yo
au banda qui musala oh car comme je viens de répéter fidèles internautes donc vous comprendre parce que nga za nga kota mettre na bandile na zo bandela pour ça la moi bien donc veut dire pour na c'est ça la nga bino babi moi ça mon coup c'est moi la muswahili azana rapport ça nous ba plaisir donc tu parce que mettre ce qu'on expliquer public parcours na yo juste un peu quoi tu bi ba yebi yo lobe la ngo belé parce que pas ça peut interview belé mais monsieur belé moi parcours na yo bon bref ngai naza mona ingasani on comprend naza formé par grand maître Ekofo Walai nalaki formé na full contact na kickboxing donc on a bimela ba champion mbala ebele tu vois na kisasa donc so nazoro banaki 2 fois champion et 3 fois champion du Congo ezaki na full contact et alaki na kickboxing donc on a ba style na brillant nango donc kisasa mon ben contestable ti lelo kutu prévané nazana ba élève ba osala nga fier na Afrique du Sud lokola ba commandant Lemboy lokola ba Boney masa nanga musuku naza kuna jina na Turquie petit nanga mususu nani diaka mazawana na ngola ba gole bazawana ba Jonas bazawana donc na cartonné na kina niveau ma osakana te tangu na ko na ngola na ko embrasser siko box ko kuna full contact elle a évolué te c'est par là que na bandeli sous box pour natali box bandima mutu bongo tato bala na ngate ka ko yema mo bonga na danger bango bandima bongo te il faut bandela sur la bango ko za danger donc c'est par là na bandaki siko ko kota ba championnat na bango nzamba sali grâce na ye tellement nazaki déjà na mutu na bimpe champion d'Angola bala moko bala mibale champion de Luanda adversaire kuta tina yo kende championnat d'Afrique na yeko ya na poto na kina nombani na sali quelques mois championnat siko na zana les valeurs zo préparer na coach na ngai bah oui mettre tu rembo mimi nga likolo parce que ne veut dire ma question na ngela tuni mais na tuni kara nga pe na meme likolo nebi que vous en a confiance en moi ça mandef nga pe na meme likolo mettre tu rembo maintenant ce que to eba depuis Obanda titre ni Yozwa depuis Obanda mamno à boxe comme tu as dit que non Obanda on depuis kala titre ni Oyozwa adversaire ni penza o kutana nae hein veut dire adversaire ni okutana parce que tu dis que ba benga ko les champions ça nos champions oui ngandi milanga siko adversaire ni vraiment yo kutana nae vraiment ke bo betana penza yo mo senta que non yé vraiment lekinga donc bitumba mutalegara mutezaka nzambe donc disons ko beta 100 personnes 100e personne fa beta yo ponzamba tikala nzambe soki pona ndengwate ba Mohamed Ali bakoya kite mais ba Tyson bakoya te mais ba Lewis bakoya te mais ba todon ba tebele bakoya te donc nazana bina ba bitumba na boye bitumba markanga makasi za bitumba na bunda na championnat d'Afrique pour ça qui première fois na bunda championnat d'Afrique ya boxe amateur na ebisio et si on est là qui monte pardon na ebisio première fois na zo balle perdue faut qu'on na kita balle perdue li kofi et bien non bitu boxe ya mabe pour ça la meilleure discipline mususu oh bi boxe ya mabe pour ani natana ba discipline tout obi ke mutali boma za ratira ba discipline tout ni na karaté ni na taekwondo ni na jiu ni na judo mais na boxe batana bon basé bele na comprendre pourquoi batabela ka mutu na ebisio na zo li confirmé na championnat d'Afrique lise kangami et ba quoi on a pas mine de toi ezalaka na mabele dans un peu ma capacité à takuto on est là c'est probablement tout monde ba au moins ba mine étoile c'est que mettre un peu na boxer na peu na faut pas na lobi na yo championnat d'Afrique on azolo wana lo kamuna na demi-finale na bet na zo kubongo na koya ba contacti na 7 na telema na continuer bitumba na gagner na kenda finale on azo médaille d'or ya championnat d'Afrique donc on peut so parcours pour mona gagner zape mutu na ko pe ko kutana donc de ngoloba na zo ki pelo ko muninga na mobali babilo ko bata Swaziland kuna na éviter so ezaki kaketoni ni papa donc il ko mutu ba mio brick mais die grand die azara misiki na bimaki na s'en sortir kitoko si le on a continuer boulot. D'accord bon qui mettre monde nga bien continuer ka boulot na babi na musala nyonso babi eza ba avantage na ba désavantage yemura lobby dans ce côté te ba mettre est-ce que à Paris on a compétition te de ça compétition moko à kati à Paris parce que tu es bien en Afrique bando ça ba compétition ce côté te ba à Paris so za ba compétition te to salaki non na salaki ndam na Rouen awa siko dans monte dans les Valois au grande salle le so yego vanda awa c'est que zo bongama boxe ya le ko la ba discipline musu te bref boxe est trop fort
donc na ebisio po telema likola ringo bunda faut la bien préparer préparation à boxe ya la tête en tout cas préparation faut la physiquement moralement donc faut la marambe belé po ozonga likola ring be batombo libo likolo donc yango moni tozo za tampina ya komi bonga malisusu po mokoto ko telema lisusu badalo na tete eza yango wana de yango tozo na les Valois donc eza vraiment tozo awa pour préparer ce championnat en France to boxe pe na bino kala mingite quid mader moi c'est mandef confiance vous satire avec tinera likofi ana waza parce que moi vinga moko na tête rangae mo sara moi ça bo sentir moi ça mandefu bo kinde mettre à lobby la compétition karaté parce que là azo répéter par rapport ba kala minité ba championnat et banda on a ina lo baksa ndongo tuni sport na poto ba ko bongela ngo oui boxe surtout ba ko bongela ngo na poto parce que tozana champion Mayweather azota mona ba ligue ba jet mbongo plein tozana ba champion na biso Yuri El Toro azokende kitoko tozana champion mondo Gilit azokende bien tozana kifle kifuta azokende kitoko do sentir bena que boxe ezo futa ba tu azo se retrouver donc eza pena boulot ya bien o mutako sala pena vina e prévenir biso zaki na kisasa tout koma elo na poto lelo bo mona ngana sala mindele bo eza sala pona sport sport mteme minga ni mama ni papa ni tata mwanyo pali ko futa lotiki donc a boxe ya mumte uti ngana ngolo après ba sélection na bimba mboke belé ne na poto. D'accord, ok, on va mettre sur un mouvement de lobby. Il y a mon coach, n'est vraiment azo coaché PA. Franchement, il faut topper ça. Bah félicitations à Babina coach Nabiso Joseph Ngufulu parce que lobby coach a ça les belé awa na les valoir. En plus baby les valoir toi na poto penza na les valoir. Babi les valoir botala ra bino boton bozo mona. Bino mona même na ba mire ba photo c'est-à-dire que mon coach à lobby. Si ko to ba mettre Churamboma, est-ce que au peut ça conseil nini na bateau ba na besoin ba ça la boxe pour na yo est-ce que au peut ça bon conseil ba ça la boxe ou pas? Non, pour la boxe c'est un sport noble. Et ça quand pour na mutunyo soit lingo ça la boxe face à la boxe c'est un meilleur c'est un sport moro bien et ça noble sport qui toko mutako na katio maître parce que et ana batu mususu même na Paris to mona a ça la boxe a ça la judo pour karabeta batu pa bunda libanda mais pour na to ebi keza bongo tesco et ça na batu mususu bazo banga pour na kota boxe mutu mususu a na besoin a ça la boxe a ça la judo pour karabeta batu ba banga et maître non mais bon au moni mangama ki mettre za sujet moko un peu sensible trop bref elingo loba donc po bandima yo koza sportif a solo fo bakuto na kata salle mo s'entraîner au moni bato so bino kuta na ba sportif na peu importe discipline so bokuta na bango foto na bango s'entraîner wapi uyende ngo yo kuta ngape bokuti coach oyo aza coach oyo après sa rentrement donc meilleur coach Europe mobimba zo confirmer big non tozana imbattable Churamboma a le bateau so moneza na mutu na mutana na ndenge na ye donc mutu so sala sport pas que no beta to ba ndima ye mais biso sala sport po ba ndima ngali kola ring moni ringo e ko yeba ni sanga ndenge yeba ni sangai donc eleki kutunda ndenge ba balinga beta na manzela na force na bina beta na nzela eza dégâts donc kuto za chaque jour na ba prison balobi osimba kisi yango na batune ba benga ko champion depuis Afrique ba bi ozana kisi ya makasi babi kisi moi makasi ozana ngo même tu oso continuer à même na Paris tu oso continuer makasi. Oui effectivement musala nyoso kisi ko za nango bato basala musala na kisi bazali mais muto zo solane oyo même sata kota azali azoka masoni po na tokuta na kuna yete azata na SMS akotinda te pe kota donc omoni ngai na yebani bato soki nazaki na bato na kiana bango nzela wana ne na sala be mission me basi baloba na yebisi yo ke nzambe tala na pesa na bato mayele obi nzamba pesa mutu mo na bible comme na ye Samson nzamba lobi non apesa Samson non Samson a déchiré lion ba déchiré yoza sira tambwa ya pamba maître moko yo ba sango be champion ko pese mbwa babi apaso azoki ça été mais a déchiré a le manambo otika okende donc nzamba za misi nzamba mtape adotaka mutu force moko oko comprendre te loko les akaba sir naturel batu ba comprendre ngoto ngo moni batu ba jijango ka ezakisi ba yeba ndenge ba yebeli mais to yebike nzamba za toujours dans Simbano Guaté balongata entre nous parce que aux émissions entre nous à mettre entre nous donc bisomi balé veut dire mtorié bana yangoté donc entre nous donc t'es maître entre nous donc so lini na pourcentage pembe nous aux émissions entre nous à terme qui a tué aussi mbate na ebisio sata na kutu tango tuna question a fâché mabe po amona ngana na ndako na été maître menga oyamba ba coup de fil babi yozana kisi moko donc babi na coach moko Joseph Ngufula na gwa
donc bino nyonso bana na nyonso bwana ba moto yebisanga terme effectivement moto ezaka entraînement tour du monde edino image banda sango bilili yekola koloba vérité mama lwambo makiadi franco alobaka solo ye mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso ye okolimwa na margedon. Est-ce que nakosi edino tour du monde bakolimwa yekola koloba vérité mama tata na bino zabolo edongolo miso ye yekola koloba vérité mama lwambo makiadi franco alobaka solo ye mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso ye bokolimwa na magedon bokolimwa na magedon yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya Anise walada yanga motema na pesa le père supérieur Okimoto kunzia mai yanga motema na pesa sa majesté Ben Maïsa yanga motema na pesa ayo aromi toga yanga motema na pesa nananyo Bernard Nganga yanga motema tour du monde edino image banda sango bilili yekola koloba ve mon entraînement eleki kisi eleki to soki muta s'entraînaka bien na bien yo kanisi pena bato nyoso ba ko bundana Tyson na bantu ba yebi banda kwa kisi te bakoya ka poani po a s'entraînaka bien bato so ba ko bundana ba champion nyoso to mona wana ba s'entraîna ba yebi banda ku tu bakoya ka poani non ils allaient comme entraînement so aux entraînement sérieux aux moni le coach auto so adage moi c'est pelisinga coach azalo ko l'escalier moni coach Mark Tyson batebe écoute ba yeba ka ye poza célèbre mais ba yeba kende ba yebi Tyson te bango baza ba héros dans l'ombre ba vrai boxeur on a vu ko lo baso ko ba boxer za coach na bato batika parce que ninga zana nga déjà champion mais so na beti ko sanga o kutu yango te o likofi do beti o beti yango mabe donc na mwana beti ka beko kuna pa neza 0 do so pe na la minenge ya lobby agide ngai na gagner donc entraînement comme tezana mama so ba to etikali nga kuna na sukola na ngate na na so basi ba kendaki na sukola te na yebi na ngapenda ka ngote. Donc, Bino qui fidèles internautes comme Maître Emoko Chikobi Sabino, Anina Kisite Babi, Kisinae Ezakaka entraînement. Donc, Poboyeba, Makasi à Maître Tchoura, Banda Kala, depuis l'Afrique, Bobi, Talara champion. Eza Kisite, Eza entraînement. Oh, yo mutuze rote gizoni, oh, Azani na Kisite. Ceux qui se connaissent na Kisite, c'est entraînement pour Annie. Parce que Mouto Azarana qui c'est ça le rôle aux ana lakin mo quelque part au monde il y a un ça ne va pas il faut couvrir en haut parce que ngane na zabone bike na za na yebi na ngobeta makofi na yebi na ngobeta likona na yebi na ngosama na ce que faut que bakaki pona ça na ngoni kasi babi mondo ekenda pena biloko wana maître ba mondo wana ya bango ekenda na biloko wana yango moni basuka ka ndenge basuka mais ya biso avec nkolo na yebi sioti na suka. On doit mettre semble la paix pour le bima mankolo semble la paix maître pour on ensemble va boxer bo kenda pride omoni mokili onde to solanga na yo boy ezana mutu moko un jour so to kufi to rendre compte liboso na mokolo mokili azali do mutu asala biso obiso za lokola ba acteur mais réalisateur na metteur en scène na mokilo nzambe do akochata pia okatani mundi do saka makambo akolo bakasi ko bendi paf makambe changer do yende do azalaka lokola azalaka faut to croire qu'azali to ndi mazali to mipesa na epo un jour vie tout au salo ekosila un jour faut to kota na vie moko babinga ngo vie éternelle do faut to kota na susu boso bonga maito okende mais dis babi mo sentir émission oyo babi émission ya entre nous ya la queen mad de la femme en barbe na mona nanga ba fi bazana na ba mandefu mais ya moi tara na simi mabona ngezo occupé moi na laksa bino mandefu ezate mais botalara na bi ke mona mandefu nanga na bi ke ndezo bo sepeli na bi ke bo sepeli parce que veut dire botara mettre moi so banga la tine bagan mazo banga penza mo sa mukuse ndi atembe na faut pas be pa azango donc veut dire bino mo kinde si bango teke mikolo ko to banino déjà entraînement
Ni osa no so bandi entraînement do lobby déjà na bagano eza déjà wana do bandano déjà boulot pota ba no mekaka zo kota bango moko bozo angaya babi biso tozo panza sanga Congo babi botara micro tout la queen amino parce que bo senti na bandi da entraînement c'est bolingi te na esa émission na esa Sabino. Ok maître, babi maître alobi na calmer. Bon senti babi monsieur ça qui do comme magas émission o eza bien parce qu'il n'a bien vraiment na simato non si ça vraiment na bien na déjà babi coach moko Joseph Ngoufou veut dire tiens 1000 € pour na carburant et yokan. Donc voilà quand to continuer msora to na bisoka na ring ah bo morning pe kandi na za na ring veut dire na pe ko s'entraîner même si bon monde ba tenir beta mi mena ka ko s'entraîner na CPL Sibino. Donc veut dire to e basiko champion imbattable babi veut dire la queen babi c'est ngala toutes nos questions oyo pour tonto babi no ba sportif to bi ke e bella ba titre ozwa tout le monde ba sportif msou par exemple bazan ba action mo ba sala par exemple na mboka ou bien bazan ba aide mo ba sala neti lo nini o vraiment zo préparer ozana ba penser wana te ou ozana ba penser na o éclairci ba porta biso pour ba msou bazo abinora ke non o ba mettre ba champion bobosiko est-ce que ozana ba projet wana te pour na ba jeune o msou boya pour na ba action msou. Merci pour la question. Ozo solana oyo Naza na ba club na Kisasa. Naza na plus de 25 000 athlètes na Congo Mobimba. Club na ngai comme na Dragon Force, club na nga. Yangai on ni naza na poto aba to s'entraîner. Na oto so msu abimba champion Afrique du Sud, msu baza na champion na Turquie, msu baza champion Angola, baza partout. Bref, pour na makambo ya ba œuvre sociale vraiment ils ont pensé na biso to tindra déjà ndam prévaner même awa coach José atindaki ba matériel ya boxe eza na epa cap nani linksai kuna na epa nani na epa mettre John na sala calé ba biloko tout eza kuna do yemo na sa kitapa que no sa toujours évoluer moni mboka na so eza na mabele photo talango surtout côté sport moni ba sportif ba tout monde ba ki délaisser à compte trop elle kala so bali musicien mona ba loba bali musicien souffrir lo ba musicien ba bongisa ezali biso so bali ba pasteur rouler ba verset biblique lo ba pasteur kitoko soko bali ba nami ba to msu ba tikali mais etikali ka biso moi la question tout nga ba ever même pour moi dia ba msu ba sala biso biso ba doter biso ba moyen l'état sali makambe belé na si to sala makamba ko leka le suko leka parce que au delà to sala les a déjà bien pour na ba club na ba club na ba athlète presque Congo Mobimba presque en Afrique presque dans le monde. Vous comprenez déjà ça œuvre na ça des gens sociaux parce que ngai muta forma le gouvernement t'a pesa ngamo pour na former bato na former on a peu fort na ba volonté na ngai le ba mi ba champion du monde comme ça champion de Afrique comme ça bazo pesa le coup toujours pour na on a toujours connaître au sala action et vous allez bien. Voilà binomo boyoki parce que babi photo tout na mamba bitumbate il faut tout na bango pe makambo o ememela biso o eza pona avenir ya ba jeune mususu pona bango moko parce que za raté to bara aza maître kaka ya robunda bono boki maître lobi yende za bazani blender na Congo ti yazo sa ne belé parce que azana e mayele azo sala na e box asa box ne bo comprendre parce que c'est la moni et posa na azo mo ba coup de tête mais bo comprendre ça va ndefu asa la box na e mais azo sa biloko na e ba œuvre na ya bien kuna na Congo maître est-ce que to ba est-ce que ana Paris au côté nga ça moi 5 mètres oyo yebi o azape champion ga netu oyo yebi ata 5 carnacine na ngebelete 1, 2, 3, 4, 5 à Pamba. Et question nécessitera ba ancré à danger na mboko. Naza mutu na yeba ina ba champion nyonso ya discipline nyonso tu ya mboka oyo. Donc na yebisio bango nyonso bana ba champion nyonso tu baza na mboko ba yebi na yebi bango. Do so na meka ko tanga komba mutu moko. Do na yebisio ba tikali ba kolela tanga kombo na bisote. Alors ben comme ça mais je ne manquerai pas ya ko remercier le kola Yuri Kalenga El Toro vraiment félicitations belé pour naé na papa na yazo sala vraiment courage coup de chapeau tous ça derrière na mamé belé tous ça na champion monde isosa coup de chapeau tous ça na ba kifle tous ça donc na le baba massa baza e belé na tanga kizna cité que celle-là bama sa oyo tous ça na domaine moko na bango donc nazo tanga lobi na tanga 5 na 5 mètres na bi na ngebele te ka 5 mètres dia on a taillé ba champion moi na dans une siko babi champion ngo disanga la vitanga ka 5 ya pamba obi na tanga 5 na tanga ka 5 champion ba maître siko nde na ndinga bango nyonso
talaka nga Tchoura Mboma imbattable mutabatu nyonso et puis sous président de la République o sangisi ba sportif nyonso baza na Paris partout dans le monde do funa linga bolingweza donc na linga bango nyonso baza bien ba masa nga ba karateka ba boxeur ba judoka ba taekwondo ba style tout na linga bango danger baza formidable du fait que ba mutu azoki tana e ya kopesa ko omisa la sport tia bimasha oli quid mader na sio petit nanga yozo na ebi ko zala tina ba 2016 ans 17 ans to bando tala ka yo na ebi ko za musique pour na tala ya boulot na ebi so batalo bien na misu wana si lobi ko ma hote zala ki ba est-ce ba talo bien est-ce que ba mona nga ah voilà ye wana tango ya pa boxe vande ba gauche ko bima donc lingolo ba vraiment mama sabaza ebele otolinga na force ko moni moto aza maître azo maîtrise na boulot na ye faut féliciter na toutes les disciplines confondues faut respecter faut ndima bango en plus bango pe ndima ba oyo mususu parce que toza na ba maître toza pe na ba champion pona ba sport mususu mais eloko zaka to complémentarité to ndima na quoi comprendre donc inutile soko moni mutu aza meilleur monde na tangelo akomba masa musute mais batu mususu so pesi bango micro o pesi nga o tuneka nengeni mete Tchoura Mboma to soko alobi zo monde ba minu nyonso ebukani ok nga sikoyo na kotangelo bakomona bango nyonso ya différentes disciplines pona yebi bango na yebi que ce sont mais baza ba collègue to sena bango boulot misusu baza ba master misusu ba petit ningi za rato lingana rato za toujours bien quoi. D'accord, boyo qui mettre moninga le même maître tangi et yoka maître. Vous comprenez parce que aza ngana osangi ça nga ekara nyonso kaka. Naza maître na full contact, maître na kickboxing, champion de na boxe. Voilà ça boyo maître champion. Boyo qui a maître champion les deux to sangisi. Mais champion ngana bi otangi nyonso te 5 ekoki te champion. Ke na lobi na kotanga bango te pona nini parce que ba maître nyonso baza na Paris ba na monde na Belgique na Londres Allemagne na Suisse ba yebinga nga pe na yebi bango des gens to yebani bien parce que na kotanga batu te parce que nga pe na muta batu tout eza lokolo okuta na Tyson be Mohamed Ali o tu na tangela nga komba 5 ba boxer yebi na monde a otanga te c'est belé donc na linga bango nyonso surtout mutu sko na linga minde coach José Ngufulu Babi aza somo Babi aza suka tara to tangi parce que nga obinga entre nous parce que na ba ke monsieur ça entre nous champion obi ke na bi ndeto tangi parce que nga na c'est pas moi 1000 € carburé monana te wana na ebi so moni salo to benga quand on dit les Valois à Paris donc so beti na internet partout dans le monde so beti ka les Valois so tourner responsable na kombo na obima donc azapena donc na ebi sio et le za ka poso pembe so za ina poso pembe moni ba ça il est sale pe le roi boy à son appel à bureau voilà no pongi la pongi na ebisio oza déjà au CP là oza déjà donc sauter no déjà babi mambo vraiment eza royinda parce que on arrive bientôt à la fin de notre émission tolisco to champion mot de la fin na yo Oyo koloba parce que on est déjà à la fin de notre émission. Ça qui nango à pied levé. Oui, bah quitter. Émission vraiment on a pas simbote na batno sur Hollande émission internaute bas sportif partout dans le monde. Na CPL mingi na pas simbote mingi na Melvi Miracle, Christivi, Moma, Carmel na Carmelia bana basio bossa la fierté na France ya lelo. Carmel na Carmelia et puis Christivi Mboma quoi. Donc en plus de ça ba onyo suba Hollande émission oyo ba sportif surtout tous on a besoin na bino pe club yango yo ndenge coach José Utoloba donc bino webo futika ka frère na bino o ba coach aloba qui différence les valeurs ville mutapeyaka donc baba no bali ko sala box boya awa porte za ouvert donc porte za ouvert à tous les disciplines au sala ka discipline mususu soko lingo compléter yaka pe awa compléter na yo au sali pe box au sala yo bien porte meza ouvert et puis ensuite ndeka boyoki ba question tunaki ngai donc na ebisio ngana bangoti na 2020 donc course ya danger ce qui na bi c'est pour le kanga faut bola la té donc quand so là déjà ngaleki yo de poyo le kanga ko la noter de ce que me ko kanga misubo ngala sina le kaki déjà pour ngana ola na ngati donc ngala ngola la té pour comprendre langage na oloba donc nazana bino ndenge nzamba zo ke na biso merci bat balinga kuidma der maman na éviter na koloba nini moi c'est mandef bon yo ka siko style ce qu'on bando ça la boxe ba kufi na bango boya susu ailleurs le baratro ayet ye yo aye botala ye yo aye bolo basusu gauche pas awa mais qu'on va pena makam
balobi wana eza champion pardon na des questions mo fona tuna obo ki champion mo nga komisi la Queen Mad la femme en barbe parce que nga bandi box na ngai bo mo na bino bo mo ba stema ya Kalaming te bo mo nga pe champion ya Paris ngako to ya Congo te ya Paris na awa na partout bon to ba champion to comme na suka pona moi de momoro kaka polo ba pona panza sango ya Congo ya site na biso esa biso bien babi réalisateur yé moko aza nyonso pona biso babi et dino image donc balobi yé muta panza sango donc moi maloba moi ça la biso moi bien donc et dino image panza sango Congo quoi donc so panza sango Congo que no panza la pe sango lola to zela yo muto pe sango et dino image panza sango donc to tikalika na sango lola yo ka muto salango et dino image bana tu ya monde ti to so sango mokile pa na e to so zela ka sango lola sala musala na et dino image yo talaka panza sango lola quoi ba sportif o eza chaîne na bino o landango ya ngonda actualité à monde quoi hein talaka donc fait dit to okende to na bino voilà to ki ba bini ngalobi nga azara na champion parce que etikali question moko champion to bi ka lembi na parce que non na nga ko so ayeba ina eti s'attendait pas à ça comme na lukem no ba news bo tia tembe à s'entraîner te on bo mo la kuna pour to ki champion le bi pour na panza son Congo sko pour na émission o yanga eza entre nous o eza émission entre nous biso mi bali siko to solo entre nous le siko entre nous yo kasi entre nous goza so entre nous na nana ko sala entre nous botala ngapa Queen Mad mo se mandef kasi yo za na ndako yo za partout na monde kasi entre nous yo na ye na mokilo tout yo na ye ka soko leki na entre nous bataille na bango même na lola bana besoin otala entre nous quoi mais Serge Kassiama on dit mango type champion na ebisio Serge Kassiama yaza témoin makambe belé yaza kwa témoin de nega za kwa témoin makambe belé yeso na moni déjà tala bogara ndengo wana to melangenge balobi makambo ekosuka ate parce que balobi to komi na suka boyoki ye moko champion ndenga lobi pour na bémission na biso on est déjà arrivé presque à la fin de notre émission moi ba dédicace na bato balinga moi ça mandef moi ba dédicace balinga moi ça mandef ba tata moi archi moi pour mon que non hein la Queen Mad avait dit yé pas banda entraînement bon sentir bino moko na ko pesa mbote na ye moko balobi et dino image balobi panza sango ya Congo balobi t'es le meilleur na Paris papa oumela parce que veut dire ton bon na ba image et dino image babi panza sango ya Congo oh boko sana ba image ya noté babi dino image ça parce que yebani ya banda pa bandi pa ozala boki ye mondenge champion lobi ke ye etikali kara asara ba image kara ya lola ne ko pesa sko mboti na bato baninga la Queen Mad mais que vous êtes belé mais on t'a amené bête babi Jackie Bilengi balobi na kati à Paris je te fais des gros bisous babi Véro Mangoy balobi motema ya Files Mangoy na pese bela bambote babi bino batosimi Paris Gelor VIP et bela bambote balobi Loris la Congoli ya mama Lolo je fais de gros bisous koto zali ba bolinga Clarisse bozaka branché na 3W panza sango ya Congo et ça bini mo Clarisse Binda la Queen Mad la femme en barbe na pesi Fati Bibinda Lord Bibinda na pesi ba mbote baby na pesi ba mbote bele lisubamba ba bolinga la Queen Mad balobi ono Slimbambe prix Nobel de la SAP vraiment moi une minute de silence bon senti bino bomona la Queen batenya obeta mikolo babi mutazo latisa la Queen veut dire ti bomona mo bataille base oyo bo comprendre ka bataille base ka yango babi veut dire mtola tsanga eza ono Slimbambe prix Nobel de la SAP balobi mo mobala latira ba musicien latisa partout vieux na ebida na za CPA petango oyo kalkambo oza d'ailleurs CPA babi Natacha Limbambe balobi Natacha Limbambe wana vraiment motema ya prix Nobel de la SAP balobi yo zalaka mutabilamba champion shurambo mapazo zelo oyo zo momo makofi na yo oyo zalaka mutabilamba te ngabi te ya bundaka na bilamba ngabi champion ya bundaka na bateni butaka ono sininga la la Queen et yo kani je te fais des gros bisous place aux ça non c'est là ici à la prochaine bloc on a posé un mabonga bozara branché balobi et dit de image na komo kenanga
balobi nga komoke na parce que déjà na pandi déjà sango botarande na s'entraîner muke mais na komoke na nga restez toujours branché na 3W panda sango ya Congo babi na supposé ya resepela DJ babi DJ ton na mona DJ mo déjà propriété privée azali na pesi Christelle Kumbo ba mbote koto zali Christelle Kumbo mo yebi na kati ya Champigny. Je te fais des gros bisous, à la prochaine babi makambo za kidogo magazinga na legarayo oyebi mambo esukati ale check à la prochaine. Nakangi sizo na bo bolingo ya gato vanda na boye panda sango ya Congo sango panda na edino photo image MJ30 pas dans la carte boss www panda sango ya Congo donc dans lobby basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola koloba vérité panda sango ya Congo edino image ya edino kutana ndokise moto moko tata na bino zapolo edongolo miso okolimwa Bozaki ya kozela rebino sango ya malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko donc na elibino masolo ya sika site ya sika makambo tu ya sika eza kaka site moko bo panzana lisusu te bo kende gauche droite te bo tracasser te balandi ba internet nyonso site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te bo tracasser te site na bino yango wana.